mais capache et ça n'a pas passé solité à kanda zaki na morgue hey ne bangaku balinga te balinga ku te wana ku se ba bengani déjà ba communiquer c'est notre association c'est l'association mais l'association normalement c'est ici on reconnaît les beaux amis de malheur na babana kala ke mutu bonga la pouvoir te ya kula musa mutu faut veiller émission na makamingi papa kabachi des autres les alliés souvent les artistes congolais votre avocat c'est Tchaka Congo c'est un problème trouve-moi trouve ngai tebi comment la procédure ça la marque et volokola il aille et puis vient absent bali cha chombo ba kisinjora ba ebele auto kendaka biso la façon la biso to traiter comme makambo mais capache et ça n'a pas passé solité à kanda zaki na morgue hey ne bangaku balinga te balinga ku te wana ku se ba bengani déjà ba communiquer c'est notre association c'est l'association mais l'association normalement c'est ici on reconnaît les beaux amis de malheur na babana kala ke mutu bonga la pouvoir te ya kula musa mutu faut veiller émission na makamingi papa kabachi. L'été à Kanda, il y a un problème maintenant qu'on doit dénoncer. L'avocat va tourner yélé na makambuya. L'été à Kanda. Selon les informations Toyoki, qu'il y a l'avocat l'été à Kanda qui fonde sur papa Bouboul Yondera. L'avocat oyo principal au l'été à Kanda zakana bango. Bango ba lobi ke kamunuko kabetuko. Bango te. L'autokébi l'avocat wana ke botika kopelisa yondela lité à kanda to asira qui toujours bien tozo continuer ko assurer que soki abimi esika oyo azali comme vieux azali kaka vieux petit a kosala déplacement ti esika vieux azali po batu nyonso bamona ke problème moko ezala ki te makambo plainte o bazolo ba il paraît que plainte moko eza ko exister na parquet soki a grande instance ya Gombe pona kulutu bubule yondela ça c'est faux ça. Ceux qui plaintent ezala qui plainte avant bati kango mutu il faut confirmer plainte ezali plaignant les plaignants azana kati ya prison esika oyo azali na kati bon moment nini oyo lité akanda confirmer qui plainte pas ceux qui batu basala ki yango na no ya na kombo ya lité ça n'engage pas lité akanda. Depuis que tango likambo ngelo mangana na matanga Tchaka Congo yaza comédien te depuis que maman er moko tango suza kape tango nazalaka il fallait zoa nini kisa de tête kanda tango so beti li sunero ça rappelle mo loko non on ça rappelle mo loko ba chef coutumier yo kate to la pouvoir watu wanga na kango te to la pouvoir ezali en tout cas vraiment que ndeko moni tozali na kati ya parquet. Il y a 4 mairies. L'État Zali. Les lois existent. Mais capache, et ça n'a pas passé. Solité à Kanda zaki na morgue. Hey ne bangaku balinga te balinga ku te wana ku se ba bengani déjà ba communiquer c'est notre association c'est l'association mais l'association normalement c'est ici on reconnaît les beaux amis de malheur na babana kala ke mutu bonga la pouvoir te ya kula musa mutu faut veiller émission na makamingi papa kabachi ebiet papa kabachi papa kabachi banda vendredi azana comment na nganema on a remercié prophète Dodo Kamba na babutu il fallait avoir 587 000 pour foot avec une réanimation de tout ce qu'on fait maman Dieu merci te remercier papa Kabundale ça merci papa Dodi merci oh tout le monde qui me moi fait partie ça kendaki mais on maman na tindi ba message na ba photo vraiment que mona kena ba photo que tala papa Kabachi na ba mise beaucoup misaka wana ouais ba rien maman so zo bango dénoncer bango to banga pe sata mais fait partie ce ba yaki te non fait partie ba kisima na bite na o ba yaki papa to za l'objectif to eli mambolité akanda to le ba mamususima problème eza côté nini côté za wapi yalité akanda côté problème eza wapi
Papa Bouboul, les gens disent que ceux qui plitaient à Bimis, alors il y a retiré plainte, par exemple, à sa plainte, avocat, tout le monde a des pareils d'autres, moi, des ordres des alliés. Des ordres des alliés. Souvent, les artistes congolais, tant que nous sommes à Pamba, votre avocat, c'est Tchaka Congo. C'est un problème, trouve-moi. Trouvez un gars, tu dis comment la procédure ça la marque. Et Volokora, il aille. Et puis, il y a une chose. Balisa Chombo, Kisinjora, et Belé, Auto Kendaka. Biso la façon de biso te traiter comme Makam. Biso ba artiste, toi le langage des artistes, même les à Canada dans le même émission là, et ça les façon de parler. Les gars Tchaka Congo on appelle ça autorisation finga na yo Tchaka Congo yibindo ki sabato tengama anzuluka pas de problème. Et ganga nini, et zanga ça statistique pour le rêver ça quand même mabe. Alors, les lots, tu n'as pas passé l'été à Kandazali pendant 4 jours. Je crois d'abord c'est un petit qui est très respectueux envers moi. À outil de bail, à vraiment. Surprise n'est pas que des vieux à Mangaï. Il y a un petit aéroport, il y a un sac à pied au bureau. Il petit mot très poli. Ça fait bien. Capache. Émission de l'Andamaka, je crois que tout le monde va photos en amont. Les lots, il y a bien émission qui arrive variété. Afin de passer, il fallait on paye. Mais na bundi à partir de pas aux alliés même dans la photo. Émission caribou. Non, émission caribou va être comme gratuit. On fout à soutenir ouais tout le monde mais tout le monde bundaka. Parce que émission wana la RTNC bimisaka ba artiste belé pour remercier le chef de l'État. Ou atinda qui va conseiller nani après son nom conseiller Sabata Fum Sabata. Il y a mon ali bosso qui na RTNC mo kambo ya caribou va être. Tu remercies mon Zamboka, tu remercies le collège social, chef de l'État, samedi, marquement Sili. Les canaillots, on a émission. Non, il faut. Il y a donc un derrière, il y a un truc en amont. Mais. Non, c'est très nécessaire. C'est très nécessaire. Bisous, il y a la télévision, hein. Congo, bien. Alors, l'été à Kanda, il y a un problème maintenant qu'on doit dénoncer. Avocat, Batonde, Yélène, Makambuya. L'été à Kanda. Selon les informations qu'il y a avocat l'été à Kanda qui fonda sur papa Bouboul Yondera. Vous avez bien? Oui, non, Hollanda. Qui fonda papa Bouboul Yondera na parquet. Papa Bouboul Yondera azali mwana mukete akokosate. Ouais. Yango vraiment neko mona avocat oyo principal o l'été à Kanda zakana bango. Bango balobi ke kamunuko kabetuko. Bangote. Le toqué bisé l'avocat wana ke botika kopelisa. Non, pas chikaté. Est-ce que Makambo tozoloba ils a solo bozala combien de avocats. Chaka azobonde la papa Bouboul na ndenge nyonso pona lité azala libanda. Odomoni pe batongo pe obayo bisalité jusque là yé azo souffrir kende zonga makambo ndenge zo salam. Donc il chapazala qui a toujours azolandira na bajona bino problème eza nini en fait pour mutu kuna azokemba kuna na kati ya prison fa bima za na mosi na eza musala na yosa bon kaka ndenge yo zoyoka ngo nde biso pe tozoyoka c'est-à-dire depuis vendredi ti lelo tokomi lundi tozo continuer ko assurer et pas ya kulutu na biso Bouboul Yondela qualité ya Kanda azali leki na ye azali petit makamu nyonso alobaki eza façon ka qualité ya sala kanini comédie kaka donc ça n'a rien à voir na makamu ya kulutu na biso Bouboul Yondela lité ya Kanda to assuraki toujours bien tozo continuer ko assurer que soki abimi esika oyo azali comme vieux azali kaka vieux petit akosala déplacement esika vieux azali po batu nyonso bamona ke problème moko ezalaki te makambo ya plainte o bazoloba il paraît que plainte moko eza ko exister na parquet soki ya grande instance ya Gombe pona kulutu Bouboul Yondela ça c'est faux ça soki plainte ezalaki plainte avant batika ngo mutu il faut confirmer plainte ezali plaignant le plaignant aza na kati ya prison esika oyo azali na kati bon moment nini oyo lité ya Kanda confirma ki plainte pas soki batu basala ki yango na no ya na kombo ya lité ça n'engage pas lité ya Kanda ça n'engage pas lité ya Kanda donc ve azala assuré partout esika kulutu azali il n'y a rien oyo lité azoluka guerre contre Viena et donc côté wana bati ya yango kuwa makambo eza clair lité ya Kanda azali prêt ya kokende même tie pas Viena
mpo bato bamona ke azalaki na makambo wana te aza derrière makambo moko te azalaki juste koluka moyen nini atteindre kulutu na ye ntango bato oyo bamemelaka bavie na biso bamessage oyo bamemelaka bato bamessage oyo bazalaka pembeni ya bato bayaka toujours kana bamessage na sense ya kobebisa ulie na sense ya kobongisa nde baza kointerpretaka kaka kointerpreta eza na bato moko bato yango baza wapi parceke biso oyo tozomona bato yango te baza wapi donc c'est faux ça maman Kapache c'est faux ça. Okay. Pour le moment Boubou Lionela azali grand mécène culturel ekosala esengo te ke amonaka eleki na ye azala kati parce que abiki deux fois makala deux tours eleki awa fakini makala. Je crois pour le moment tokomona papa Boubou mpona korasire ye ke plainte moko esalami contre ye ezali te ndenge bayebi surtout déjà soki kaka lite akanda bimia mbala moko non akembala mo pa Boubou yo bamonaki azali leki na ye alors tolobi na baavocat en tout cas bolimbisa biso babasaba dimanche wana te sans accord ya kolonzo tobotika biloko wana. Je crois que tolobi mingi awa nazokende awa nake sikoyo nake kuna sikoyo botika ba trafic d'influence na kombo ya lite akanda moto na moto epelaka kaka biso lingi kimia likamwa ese sopani tondi makaka vraiment que merci d'abord na volonté ya papa Boubou que oyo vraiment soki tango vraiment na kolinga kutu même lite pour ça la kaso ki na kachote lite a sonné direct mbana moi lobi que vie na petit na yo mais en tout cas déception chez les artistes que nous aimons seulement les obsèques, les morts. Vraiment, 4 jours en Goya, mais on peut en te remercier les gens. On a les informations, mais on ne sent pas la compassion d'artiste en tout cas. Mais de toute façon, maman, tant, hein, tout la moitié, hein.